Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino élection kosalema na délai constitutionnel maloba ya mwana mboka Denis Kadima président ya CENI o ayambamaki epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya RDC mokolo ya lobi elongo na équipe na ye plus que 20 jours pour la récolter commande nyonso RDC asala na Namibie o etali bongo ba poisson Saint-Charles po saison ya pêche ezosila le 31 décembre ndenge ba média namibien epesaki information na cadre ya journée mondiale des droits de l'homme président national de chambre de huissiers de justice ya mboka na biso atalisi tableau noir ya justice awa na mboka na biso démocratique du Congo ba détail tout de suite na édition na biso lelo on ezene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote, édition le bandi, merci na fidélité et confiance pour payer ça la KNB News ou mais ça là qu'on informer bino toujours d'une manière très professionnelle édition et fongwami na Denis Kadima président ya CENI et l'on équipe nae o bayamba maki mokolo lobby na présidence de la République bakene kokuta na chef de l'État wapi bisika basola ki na kambo etali bongo processus électoral pe Denis Kadima arasira ki mokonzi mboka ki ba élection et ko salema na délai constitutionnel c'est-à-dire 2023 ou rien image fait commentaire. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a affirmé que lors il y a beaucoup de président de la République jeudi 9 décembre que l'élection ko salema na délai constitutionnel. Déclaration ango ezali rapporté na presse présidentielle bisika pia kutanaki na audience accordée wapi bisika azalaki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République pe na ba membre ya bureau na ya CENI. Chef de l'État ba discutaki notamment autour ya bon fonctionnement ya ba institution peu besoin ya CENI ko permettre centrale électorale et atteindre l'objectif nango. Chef de l'État azalaki très réceptif pe atenaki kolobela bango basala mosala en toute indépendance pe professionnalisme parce que mboka mobimba ezali kotalela bango. Denis Kadima liboso ya presse a affirmé que position à président de la République ils allaient rencontrer justement aspiration ya bureau na parce que bureau na ezali engagé ya organiser élection effectivement crédible en termes de qualité pelisusu yango esalema na délai constitutionnel c'est-à-dire 2023 ou rien pona kokuta na ye rencontre yango ezali ko s'inscrire na cadre ya ba consultation entre bureau Kadima initié auprès ya ba institution ya mboka na biso pe acteurs sociaux CENI ezali ko s'employer ko kutala pona ba échange na ba partie prenante nationale o ba ko sa la partie na processus électoral pe ba partenaires internationaux a déclaré que liboso ya presse présidentielle président ya CENI asika Denis Kadima président ya CENI atalisaki que a lancé appel na baike pe basusu on a ko se tenir prêt pour la échéance ya élection en 2023 qui dit batte la muka élection ezali ko ya mi préparé pour sinon te okolela la suka pamba soki o milengeli te tango yango Kinshasa et l'équipe partout. Tozongeli awa briefing o esalemaki entre ministre ya communication pe ya culture et art na o etali élévation ya rumba congolaise lokola patrimoine mondial ezalaki briefing moko conjointe liboso ya bapandisango le deux ministres ba s'exprimaki image et commentaire. Rumba congolaise, style majeur et musique non seulement ya RDC, kasi Afrique Mubimba. Et ezali inscrite désormais le patrimoine culturel immatériel ya humanité na ba prochain jour. Yango ezali maloba libomaki na ministre ya communication et médias Patrick Mouya Katembo lo ya briefing ya presse tenu mokolo ya jeudi 9 décembre na ville province ya Kinshasa. Atalisaki que na ba jour ezali koya rumba congolaise et que ça a inscrite le patrimoine immatériel ya humanité mobimba pe susu lokola moko ya ba richesse ya makasi ya République démocratique du Congo. Briefing yango esalemaki conjointement na ministre ya culture et à Catherine Fouraya.
ndenge affirmaki que inscription ya rumba congolaise na patrimoine culturel immatériel ya l'humanité ezali concrétisation ya rêve mobimba na boye a remerciaki na occasion ba précurseur ya rumba oyo basali que lelo rumba congolaise ezala célébrée dans le monde. Atangaki, faiseur de la rumba congolaise, artiste musicien, grand écrivain, a remercié qui travaille d'esprit reconnu partout dans le monde. Mokona lelo tokoy kolobela ke rumba congolaise ezali moko ya identité ya RDC o etangamaka partout dans le monde pe ezali reconnu na UNESCO. Voilà aboutissement ya mosala makasi o ba musicien mboka na biso basalaka. Yango ezalaki moko ba mission salemaki na mi-décembre na Paris en France na Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO na mukuse wa bango bazali ko sala nyonso que ba inscrire rumba congolaise au la patrimoine culturel immatériel ya humanité. Kasi pendant ces temps toyebi bien que problème ya rumba pe problème ya musique ezali ko sala pasi pe mawapo ba production ya ba musicien ya RDC libanda ya mboka ezali ko poser problème toko banza que gouvernement na même occasion à kosala nyonso pona kozungisa kimia entre ba diaspora libanda ya mboka pe ba musicien na biso pona kotombola kaka musique ya mboka na biso o ezali moko ya ba richesse ya RDC. Soki otangi Congo Kinshasa otangi musique te c'est que oyebi na mboka Congo te. Kinshasa eleki partout. Procès Chebe ya ba révélation mususu ebimilo ya comparution ya officier Paul Milambwe nini lobama ki vraiment kuna o esali dégâts na opinion nationale et internationale bolanda. Interrogé le cours de renseignement mercredi 8 décembre 2021 à haute cour militaire siégeant sur double assassinat à Floribert Chebi à Pévidet Bazana, le policier Paul Milambwe a chargé qui Joseph Kabila, ancien président de la République Ozala, commanditaire principal et forfait Ango. Na déposition naie ancien chef ya protocole de la sécurité des installations de l'inspection générale de la police indiqua que ordre ya co-exécuté Chebea et utaki na ancien président de la République via le général John Numbi Oazala déjà en fuite uta mikolo eleka. Ordre yango ezalaki que motunyo soit accompagné CB même ceux qui ezalaki moi sinaye à subir même sort raison pour laquelle la kisaka corps son vie CB en disant que ordre utaka na hiérarchie donc hiérarchie yango ezali comme atakino likolo atangaki kombo ancien président de la République Nanzela, il y a général John Ndumbi. Avant interrogatoire, na un auditorat militaire, officier en Ouattalissa qui peut arriver là que a échangé un téléphone personnellement l'ancien président de la République ou à Sengakaye à bomba vérité oyo. Naboye abingaka na nzela ya général Pond oya décrochaka pe apesaka na général John Ndumbi wop basolaka na Swahili toujours pour la même forfait yango. Tobo sanate que officier Milambwe azala condamné na haute cour militaire na premier degré par continence à la peine de mort. Paul Milambwe alaka en fuite kino mokolo ya lelo na extérieur ya mboka notamment la Belgique. Ye andimaki kozonga na mboka pona kopesa ba information oyo pe na ko faire triompher vérité. Kasi plaignait yango na haute cour militaire batalisi que ba personne citée na kati ya makambo nyonso bakozala entendu mikolo ezali koya kasi question moko etikali est-ce que ancien président de la République akozala entendu to pe mibeko ya mboka na biso ezo permettre yango te ba réponse kopesa mamikolo ezali koya kasi na o etali bongo procès yango ezali kokoba na liboso ya cour militaire wapi bisika ba révélation ezali kokoba kokwea Kinshasa eleki partout. Mosungia ba Congolais Baltesco ezali toujours wana pona repesa bino biloko ya malonga tala ba chips o ba memeli bino pona bana surtout na période o ya classe sombela mwana chips akozala mobimba kasikobo sana te otala logo ya Baltesco pezo tekama partout. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko
ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo ekopermettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimela nga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Betesco na bolingo azalaka ngo na ba consommateur na ye aye lisusu kobimisa ba produit kitoko pona kosepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia eloko malunga ni na kolia ezali ba snack oyo ya Betesco oyo ebimisiko oyo ezali koliama kitoko makasi ndakisa tozana ba croûtos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boum oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya bagu oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisama ozali kotia elenge ezali kobakisama ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango croûtos yango babenga yango boum yali kosala ke qualité eza kosala différence na Betesco biso toyoka wana poto sunga poto créer aptitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Betesco mopanzi nango po soki logo ya Betesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Betesco yangwana nde ba snacks oyo Betesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. L'homme qui est célébré journée mondiale de droits de l'homme. Droits de l'homme eza nini et utawapi pona ni to fetaka to pe to zali ko célébrer journée ango image pe commentaire. 10 décembre lelo qui les ont célébré journée mondiale de droits de l'homme. Éducation aux droits de l'homme ezali bien plus que sujet à leçon to petem ya ko exploiter kaka journée moko po ezali mozindo makasi moto nyonso pe bamboka nyonso esengeli baye ko la dignité ya la vie humaine parce que la vie humaine est sacrée. Journée à lelo ezali journée internationale de droits de l'homme wapi mokili ezali kokoba ensemble kolakisa nécessité na ba génération future ya ko batelaka to pe ya ko promouvoir culture de droits de l'homme pe lisusu ko promouvoir liberté ya moto na moto sécurité pepe na bamboka nyonso ya mokili yango ezali bongo journée ezalaka lancé na secrétaire général des Nations Unies na 1997 Kino 2006 Kofi Annan azalaki toujours kobundela o etali bongo droit de l'homme. Toki faut kozonga likolo na 1950 Assemblée générale des Nations Unies a invité bamboka nyonso pe ba organisation internationale concernée à célébrer le 10 décembre journée de droit de l'homme. Les ali bongo inscrite na résolution 323 journée en ezali ko marqué anniversaire et adoption en 1948 par assemblée. Il y a déclaration universelle de droits de l'homme. Texte yango et banda wuta na 1948 wa ezali simple déclaration kasi ezala signé na 58 États membres des Nations Unies ezali ko constituer Assemblée générale des Nations Unies. Alors comme bongo moko ya bilembo ya makasi ya Nations Unies o bazali ko lutter butu pe moi pona kozongisa droit de l'homme na bisika ezaleli na bamboka nyonso ya mokili mingi na Afrique. Journée lelo ezali journée de réflexion pe journée et interpellation pour la kondi koyeba que la vie humaine est sacrée pour battre la moto contre la problème ya ndenge na ndenge sécurité ya vie à moto mai lotiliki pe bongo la bongo éducation ezali moko ya ba droit de l'homme kasi mingi koleka dignité ya vie humaine parce que la vie humaine est sacrée. Journée lelo pesa valeur na moto nyonso ezali pembe na yo azala nango tote parce que vie na ye ezali sacré. Kinshasa et l'équipe partout. Totka toujours dans le cadre de la journée internationale des droits de l'homme. Ezali célébrer le 10
En tout cas, toujours dans le cadre de la journée mondiale de droits de l'homme, ils allaient célébrer le 10 décembre. Il y a le lot. Tokutanaki, le président national de huissier de justice, il y a RDC, Wapi, Akalisaki Bisso, étape Nini Justice, Nabiso et Komipé, à l'Oberaki, tableau sombre, il y a droits de l'homme, en RDC, étape Zana Moulaï, image fait commentaire et salami en RV Zaka. Le 10 décembre, eza mokolo oyo batu sadi bata mokili mobimba ba valorisaki droits humains. Alors, namboka na biso droits humains eza eloko moya motuya parce que so tali histoire ya mboka. Banda d'abord époque coloniale, ozwi indépendance, ti sikoyo ozomona ki ba dérapage ezalaki moins mingi. Moins mingi, il n'y avait pas de la liberté d'expression. Il n'y avait pas aussi donc la liberté belé ezalaki un peu ezalaki étouffé. Yangwana et le lot ezalaki eloko moya motuya par rapport à droits de l'homme parce que aussi les droits de l'homme impliquent aussi l'état des droits. Ce que les gens peut-être ne savent pas. Lorsque on parle de l'état des droits, c'est-à-dire on suppose que les droits de l'homme sont respectés. Parce que l'état des droits implique le respect de la loi, c'est-à-dire que tout le monde est égal. Tout le monde doit s'incliner devant la loi. Donc, c'est le mot ya mutu ya pour namboka na biso et ça peut le mot d'interpeller ba autorité na biso pour que ba ndengi ya ko faire respecter les différents textes y afférents. Par rapport à mboka na biso, par rapport à appareil judiciaire, là il faut le reconnaître que makambo belé ça bien été par rapport à droit de l'homme parce que ndengo lobby lorsque vous allez à la prison de Makala, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont là au Bassambaté. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, car il y a toujours la détention préventive. Alors, il faut interpeller surtout à Konziamboka. Parce que, au Moni, le magistrat a une seule autorité, la loi. Alors, Yemoko, en tant que magistrat, a obligé de respecter la loi. Ce que Moni, magistrat, a comme composé un acte en violation de la loi, c'est que les magistrats malamouté. Il faut vraiment qu'on puisse renforcer les mécanismes de contrôle. Il y a un magistrat. Et wana la c'était pas actuel président, il y a Conseil supérieur à la magistrature, le président Dieudonné Kalouba, qui est actuellement le président de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a une autorité suprême, il y a appareil judiciaire. À quoi qu'on interpelle les magistrats lorsqu'il y a des déraillements. Parce que les lois awa, au mona batou, et comme parquet, et comme on est moyen de pression. Parce que la Constitution dit qu'il n'y a pas d'emprisonnement pour dette. Mais il suffit de voir dans nos parquets. Beaucoup de gens sont arrêtés pour seulement la dette. Donc, au fouti na daste, au lieu que Moutouana qui n'est pas juge civil, pour que le juge civil ait une décision, pour nous contraindre au foot, mais il n'y a pas magistrat, va transformer en abus de confiance, va transformer en escroquerie. Alors que ce que tu as élément constitué, il y a une infraction, que ce soit abus de confiance, na escroquerie, ils ont remetté na dette. Donc, donc dans le lobby, il faut un peu moment où il y a interpellation pour la pour remettre un peu de l'ordre dans l'appareil judiciaire. L'état de droit, c'est un processus. Parce que ce que tu as dit, place de outils, la place de Kende, on se rend compte qu'il y a quand même une évolution. Parce que le chef de l'État a comme cheval de bataille l'état des droits. Et les autres, grâce à le président à s'impliquer dans l'affaire judiciaire. Bino moni erba interpellé qui directeur de cabinet. Au moni régime surtout les cas. C'est la première fois que tout le monde dans le pays où le directeur de cabinet a interpellé. Mais le président a dit comme j'avais pris l'option, j'avais juré devant la nation que je ne pourrais jamais mixer dans les affaires judiciaires en cours, le président a donc, ça dit qu'il avait gardé silence. Alors, pour dire que l'évolution est allée, parce que tout ça, le président, même Bisso, tout ça, huissier de justice, tout qui n'a pas exécuté la décision. Mais les gens nous disent, sous le régime passé, par exemple, ce que nous accomplissons comme tâche, tout ça, mais sinon, vous aurez appris que il y aurait même des huissiers au hasard arrêtés ça et là. Mais ce qui est le lot, huissier de justice, dans la décision, dans qui n'est pas exécuté en bonne et due forme, et puis dans zongi en toute liberté, c'est parce que il y a quelque part crainte.
Parce que les magistrats qui habitués à la mafia se rendre compte que ceux qui vont meki et la mabé parce que va interpeller. Il y a toujours reconnaître qu'il y a de l'évolution, mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit poursuivre avec cette évolution-là pour vraiment mettre en place, pour instaurer l'état des droits dans notre pays. En fait, le mot de la fin, c'est que tout continuer à espérer. Et je crois qu'avec la détermination du chef de l'État, nous allons y parvenir. Parce que, vous savez, c'est une démarche de longue haleine. Si vous regardez là où nous venons, place Tozo Kende, aussi d'abord Moussika. Alors, avec mandat au chef de l'État, Tozo Moun la ligne a bougé. Et avec, je crois qu'en continuant ainsi, nous allons espérer que un jour, non, justice est neutre, justice est impartiale. Toujours imité, mais jamais égalé. KNB News, les autres popé, ça bino information vraie et vérifiable. Toujours, na cadre ba émission d'actualité politique, les ala posté na chaîne YouTube na biso a topé si bino ba extrait ya ba émission bitambola pe kindoki politique, les a déjà en ligne. Visitez Kaskobo Sanate, ko s'abonner. Que bai oyo bakokapa biso déjà babomaka biso na nzala, déjà babomaka biso na corruption, déjà babomaka biso na détournement, totika te manque ya sensibilisation oyo bakosala emema biso lisusu na liwa na nzela ya même batie vaccin eza na ofele na place vaccin ezali mwana mboka, mais problème yali est-ce que bakosensibiliser population, est-ce que bakomobiliser population yo moko se faire vacciner déjà kolakisa ye ba bien fait na ba méfait ya vaccination wana. Parce que tout le monde qui batuni parmi les grandes autorités en Mboka oyo pona nino se vacciner quitté alobi ke azaki na bobangi sko yebisanga ibai oba kokamba obali na ba information clé. Vous parlez du président de la République mais après à se faire vacciner quand même. Information fiable wana ba ko manifester bobangi pona ko se vacciner à combien plus forte raison population congolaise ou ali na pasi ou ali na nzala pe ou azali na ba information clété. Très bien, vaccin ezali moko ya ba élément pour na ko komi batela contre COVID-19 ndenge ministre ya santé ayebisaki biso bisika banso oza na occasion wana se faire vacciner et puis respecter ba geste barrière la takashine na yo comment comme 100 francs mutinyo sa ko somba na ina facilité est-ce que l'état façon bela voilà point d'interrogation tout le bela likambe tali bongo état des droits sorti avec quelques caméras na prison des ordres ba militants ya EDPS lecture na ona makamunyo so esami awa liberté provisoire et Pessamina Monamboka ancien président de la UNC pour que Abima na boloko bino étant que banamboka activiste lolenge kani botanga ki likambango likambo to sorti à Monamboka Vital Kamerhe na kolingana zwango na deux aspects. Premier aspect ezali bongo aspect juridique, deuxième aspect na kozwango bongo na aspect politique. Tokende na aspect oyo tobengi aspect juridique. Mwana mboka Vital Kamerhe azalaki bongo condamné na premier ressort a interjecté appel na ye bakei na appel ba condamné ye peine ya liboso azwa ki ezalaki pona 20 ans de travaux forcés. Yami Palé a causé 13 ans, tant interjecté appel la cour d'appel a joué 13 ans de travaux forcés. Et alors, à combien de niveau il y a cassation où ils allaient qui on dirait dernier ressort, dernier degré où ils là qui ba katelaye et tout to ba katalikamwana so qui vraiment ils allaient qui ba moni ba fait qui réellement ba preuve à culpabilité ils allaient qui ndeko Kamerhe ndé a détourné qui mon solo il y a ba projet où ils allaient qui destiné na ba 100 jours de régence. Mais étant que moi na mboka procédure pénale la biso elobi nini ba makambo to ba mikanda ba texte ozo régir cours
de cassation et lobby nini. L'article 47 na yango et lobby était moto oyo azalaki condamné na appel à koki pe bongo kokoti sa requête na ya demande ya liberté provisoire et surtout que ba avocat ya mwana mboka Vital Kamerhe ba élève ba soulever ba option to ba élément ba problème ya santé notamment la santé ya mwana mboka Vital Kamerhe to bosa na te que mwana mboka ki Vital Kamerhe ali congolais autant que yo na ngai. Donc na droit pénal tozali oyo to bengaka la liberté est une règle et l'emprisonnement ou la restriction de liberté est l'exception. Donc na yango mwana mboka Vital Kamerhe ezali loko moko oyo ezali logique komona mutu oyo azalaki bongo condamné na premier et na deuxième ressort pour bénéficier de la liberté provisoire parce que na dernier degré nous azalaki condamné ti. Nous avons communiqué dans la KMB News politique ya solo. Politique ya lelo ezali toujours célébrer journée mondiale internationale au bato vanda basangana pona kosalaka moboko ya mobeko o moto asengeli kovanda kimia na mokilo nzamba pesa. Droit de l'homme elingi koloba kovanda na kimia na moboko ya mibeko. Et puis bapona moto azala liboso place alime. Bokomona lelo journée ya lelo na RDC ba respecter ngote na bandi déjà émission so zo zelanga ninge zela golem pana ozala côté on te nazo célébrer journée internationale droit de l'homme et puis droit de l'homme on va na siège aux États-Unis d'Amérique où lelo tango nazo le kana mona pompage tracasserie ba soda wana ba policier PCR wana zo kanga bato lelo na journée bazo célébrer baza ko commémorer journée où bato babunda bavandela ba réfléchir bavandi bazo kanisa pour la journée ya lelo ya droit de l'homme mais na moni ba PCR a Congo bazo kanga bato tant on a connu na pompage natali baza ko trajet toujours dans le lobby na ba policier mais même lelo na kuti mutu moko ya agent moko ya transport azo kanga moto lelo na journée ya lelo où ba pesa lipanda liberté ya mutu ezala na esengo mais bazo kanga na journée ya lelo RDC toza wapi na ko posa mbongo yango ezala pe na fête mo ba benga bonne année lingi ko loba teza spécial journée année l'équipe ba journée yoso mais ezali commémoration ba pesa la date wana mutu aye ba ko sala nouvelle année ya kaleke o ya sike ko ba benga bonne année mais comment na Congo journée internationale net ya lelo droit de l'homme ba droit respecter ngote na oki passe na mutema tangu na landi bande kwa huissier de justice maître Francis Ekonzi Liloka alobeli makambo bakende kotanga na poto ake kosala kotanga na poto za université parce que azalaki déjà na unikim na université ya Kinshasa mais tangu na landi na okimawa bakonzi toza wapi et nazo profiter na même occasion parce que peuple atuna kinga lobi Vital Kamerhe soki karingini soki ni wa bakuma oza ebele boli bisanga na otanga te aussi sanga maele balobi pourquoi bimi moto ayibaki a détourner mbongo ya fonds public oyo ke ba peuple ba vivre nango ba bimisi ngana za justice te ngana za mopanzi sango tozana ba limite tozana ba borne oyo dépenser te ke et déborder et comme ou ça la usurpation de pouvoir ou bien débordement mais Vital Kamerhe et ça la leçon mais le peuple congolais zo le ke lobi pe ba mona nezala Tshibala Bruno abimi na makala senga ba bombaka comme premier ministre wana ngana bino to retourna na ba caméra evenzaka mais loko bazo senga ki est-ce que Vital Kamerhe a restitué mbongo ya zoaka na détournement 100 jours ngana ko lobango mutako akosa liberté na ngana molangi te ki apekisanga na lobango peuple azo senga vérité wana parce que ba monaki Vital Kamerhe ko vanda waza malade gravement waza boy ana centre ngana ce sont des montages politiques babane ko mona ndako na victoire eza parmi ba immeuble za luxe na matonge wana kalamu ngana lobi mutokanga zate so bokanga liweka na mutu nyonso mais na lobi parce que tout ça la bino ba rappel est-ce que makambo tout ça la to tenir compte nango wapi papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba wapi Maréchal Mobutu et tu rebiso lokola leso ba mungulu diaka
vanité de vanité. Ezaki édition le 10 décembre 2021 on azaki na sango mingi ya ko présenter les bino équipe technique et rédactionnelle ezaki ya mobimba na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie Simbamaki na Timothée Kaembe réalisation ya Natasia Tanga nazalaki accompagné na Somi ya Mamongo pe Jacques Pongo le grand aigle wazalaki awa na kati ya studio na biso coordination ya émission topé magazine na bino esalemaka toujours na grand ya communication Dimoketi Manga na bino tokutani très prochainement na souci moko ya ko servir bino d'une manière très professionnelle. Bon début de week-end na mabota na bino pe lisusu ba merveille bisika nyonso bozwami très prochainement tokutani toujours pour nous servir bino. Bye. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no